bien que concert moko faut betama mais na eba kité que betama ou bien te ye mutatinde ninga ba image wana Nathalie ba image wana bon nazanzambe te pona juger puisque tunenga o expliquer bana nzambe donc to kipe ko expliquer bana nzambe kaka ye moko te banzambe balanda komona ba image wana Nathalie ba image ya ba Illuminati. Nathalie bato Illuminati balataka ba forme wana ya ba Illuminati. Puisque mon diable pas chanza ba position na yazaka na position mon côté. Ozomona mais koye ba vie ya ndeko wana kazabwa zabwa tuka na ebi vie na été. Nga na moni nde ba image o batindelinga en tant que ancien sataniste. Voilà, très chers fidèles, peuple du Seigneur, nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux sur cette chaîne DVM Daniel TV, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle. Donc voilà, la priorité de cette chaîne, c'est le salut des âmes. Au micro de Dieu de Diasso, il y a un homme de Dieu qu'on connaît tous, le pasteur Daniel, qui va encore, bien sûr, nous expliquer et continuer, parce que nous sommes en train de continuer sur nos témoignages. Je crois que c'est la 21e épisode. Nous sommes en train de continuer avec Papa Vasco. Bonjour Papa Boni. Bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Kala? Oui, tozali katinelanga na Yesu Kristo po ete yenda zali nzambe ye alobi na biso elanga na ye ezali monene kasi basali na ye bazali mokie. Yango tozokoba toujours na katinelanga na Yesu Kristo. Papa Vasco, merci pour encore une fois présence na yo pe disponibilité dans l'émission Oyo. Tozana pour ça ko balelo. N'est place au Kendaki parce que ban Angola bayamba yo to mona ki no aéroport, to moni comment est-ce que bande même côté lo banzambe, to yeba voyage le kine. Bon, vato banda to pesina no Nzambe merci. Nzambe to pesio merci po tozali mo santu na isalele. Mopeto na bapeto moyenge bene na bayenge bene ozali nzambo kotikala nzambe. Papa ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi na yo oponaki mokolo lelo tokokutana na bana na yo na nzela na émission oyo tika ete bana no nyonso bakolanda émission oyo bavi na bango efungwama pe bapambwama na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Amen papa amen. Évolution ya voyage. Ok, voyage le kaki bien bana na nzambe nyonso bamonaki na bilili banda na aéroport ndenge papa na biso Avelino Thomas oyo nzambe atushaki cœur na ye pona kozwa charge ya régie baleka na kozwa biso na aéroport po ete bemission bana nzambe nyonso na Angola partout na monde balanda baleka na kobongola mitema na bango tolekaki bana na aéroport ba image ezalaki wana baki kozwa biso tobandaki première émission na aéroport ti deuxième émission toke kosala ngo na hôtel et puis to continuaki na ba prière et intercession donc ba prière et intercession et tokopesa yo ba image pe ezawana ya ba prière intercession ndenge bande koleka na ba veille de prière bana nzambe balandaki yango pe na ba émission mususu et vraiment bana Angola basimbamaki na konielo kwa malamu ya koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi na kati ya bomoi na bango pe kondimela ye pe kosalela ye puisque komonaki na mikolo mokie oyo bapesaki nga 10 jours kaka nazalaki na nini ya 10 jours premier jour ezalaki moko babenga nga nazwa visa yango tende na voyageaki na eko voyager lobi na onda na ki na 9 jours mais na 9 jours wana bokomona bino moko na bakotiela bino image omona ke veille de prière bana na nzambe ba répondre même ba prière intercession bana na nzambe baye basali nini ba répondre na ba prière intercession nezolakisa ke Yesu Kristo azana bomoi azali nzambe po ete ya lobi
soki moto moko mibale talobi moto moko abongoli motema ndenge alobi na Ligue chapitre 7 verset 15 abi soki moto moko abongoli motema feti ezalaka na lola. Donc moto moko kaka bongolaki motema wana kati na ngola feti ezalaki na lola, puisque Jacques mokana na Jacques chapitre 5 verset 19 nzamba alobi soki moto moko asali ke mupakano moko alongwa na masumu andima Yesu Kristo po azwa bolimbisi ya masumu, moto wana soki abongoli motema se repentir nzamba alimbisi masumu na ye akolimbisa pe masumu ya motu oyo ateyaki liloba na nzambe multitude ya masumu. Siko tango moto wana te liloba na nzambe na bato basutenaki po liloba na nzambe wana eteyama yebaki nzambe pa longoli multitude ya masumu na bango po moto ateyaka liloba na nzambe na oyo a contribuaka soutenaka évangile bango mibale basalaka mosala moko lifuti ya malunga eza na lola kino awa na mokili puisque bato basala nzambe nzambe atika bango te. Donc ndeko na biso Alvino Thomas intercesseur yangola a sacrifiaki mpona kofuta bachaîne wana mbongo po baya kozwa nga interview banda na aéroport ndenge omoni wana epuis kokende tina flat nazalaki epuis kopesa lisusu salle na ye atiaki salle na ye oyo eza salle de fête Angers po tobanda kosala baveye wana prière intercession mpe ezala wana. Donc jusqu'à maintenant nayebi ke baintercesseur oyo basimbamaki na nzambe bazokontinue kosambela na intercession wana ndenge ye nzambe alobi ye moto atie mobeko meme na mokili sengeli kotosa mibeko lokola visa na biso 9 jours ekokaki ndomoni toyaki kozonga me toyebi ke baprogramme toza nango tokobongisa lisusu mpona kokende kokontinue mosala nzambe kuna. Gloire à Dieu papa pour na passage wana Angola. Mais en passant makambu ya campagne, est-ce que ba préparatif on est toujours? Oui, campagne d'évangélisation de Tolobaki le 21, ngana komaki le 20 et sengela ki tozwa temps ko sambela deuxièmement na situation mboka ndenge ezalaki et programme à campagne ya li ozomona kutu touti ko bakisa lisusu ba haut-parleur na ba ampli mususu awa to bakisi yango ndenge to bakisi yango comme ça tozo banda vraiment kala mingi te tozo banda vraiment kala mingi te campagne d'évangélisation tout yango à partir ya les 2 à partir les 2 juin nde to démarrer campagne puisque ben tolobaki toslapaki ndai na miso nzambe tolobaki ke tokotikala kolue eloko te nyonso ekozala ya biso moni awa tobakisi des amplis na fin émission tokoprésente yango bana nzambe oyo basoutenir mpo nango nzambe papambola bango nzambe apambola bango puisque biso mpe tosalela nzambe quand même oyo nzambe apesaki biso mpe ya moke na nzela bana ne toye nango tosombeli yango ampli il y a 5000 watts et tobakisaki lisusu ampli mosusu il y a 3000 watts tozana posa il faut tozala à peu près na 5 ampli ya minene puisque c'est église et quand ils ont même l'église mais oyo tosala campagne d'évangélisation d'instrument nango ezalaka moi différent na église donc tozokoma déjà na ba 10 bafle pour frère na biso mosusu sala déjà babafle mosusu toyebi ke nzambe pa kotouche bana na nzambe et babakisa lisusu babafle et même ndeko na biso moko publicité za Yesu Kristo alakaki ko soutenir pe na ba instrument mosusu tozozela po campagne esengaka ba instrument za lebele po ata moto aza na musika tangu aza ko yoka
akozala toucha kobongola motema. Donc c'est ça. Nous avons une préparation, moni ben instrument vandi na salon, donc on a préparation les lokuto, il faut pas mettre ben instrument misusupe. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons besoin de le papa Daniel. Tu as la question d'actualité et puis tu as un témoignage pour continuer. La question d'actualité, c'est qu'en absence nayo, concert Morebete dans le stade de martyr, un homme de Dieu, a Betty concert naïe et attendu ici tous selon la statistique, que non, il a fait au-delà de 150 000 personnes. Mais après juste ces concerts, peut-être tu as suivi, après ces concerts, on a eu beaucoup d'analyses. Banalises et belé, que le pasteur a sali kilt. Cérémonie magique dans le stade, ce n'était pas la chose de Dieu. Point de vue en tant qu'homme de Dieu. Est-ce que yo sali 24 ans dans le monde des ténèbres, ils ont un signal diabolique ou satanique? Bon. Ngai nazalaki te namonaki pe te me naye komona mama na biso moko place ali nazo pesa ye pe bambote ebele mama na biso na kombo ya Mama Banzambe Boeskizenga, Mama Kalume, je crois. Mama Kalume. Oui. Mama Lydia Kalume. Mama Lydia Kalume. Est-ce que vous avez un tebele? Na yebaki pena makambo concert wana te. Tangu yende ay kotindela nga ba image wana na ebe ke concert moko ifo betama me na eba kite ke betama ou bien te ye mutatindeli nga ba image wana natali ba image wana bon nazanzambe te pona juger puisque tunenga o expliquer bana nzambe donc to kipe ko expliquer bana nzambe kaka ye moko te banzambe balanda komona ba image wana Nathalie ba image ya ba Illuminati ya bato Illuminati donc bato Illuminati bazali bato ya pharmaçonnerie Nathalie bato Illuminati balataka ba forme wana na ba nini ba kagule ba nini ya moto na maboko mais bato Illuminati ezalaka na bilamba ya mwindo. Moni puisque nga na yaki afan chéri ya Lucifer pendant 24 ans bato Illuminati balata bilamba mwindo mais bango balati bilamba ya pembe. Ozomona alors na yebite différence nini oyeleki wana mais en forme ya eloko wana forme ya eloko wana te bonga na mona ebite soka entretoni na mona ka bato na image batindelenga ya forme Kalume donc forme bilamba na banini wa batalimina tinde basala ba cérémonie wana butu na moite balataka yango ya bilamba ya mwendo mais Yesu koyo alata yango bilamba ya pembe bon toyebi te eske moni bato mosusu ndenge Osée chapitre 4 verset 6 elobi mon peuple est détruit manque de connaissance moni bato mosusu akosala ne eloko moko ya sali na ya moni ke asali luki na ye mais bosani ke il faut kosala nde luki ya nzambe omoni il faut sala nde luki ya nzambe mais entre temps est présenté déjà puisque ce qui totali awa na mokanda na Bible awa toye na mokanda na bana nzambe balimbisi tobaye nano na Esaïe na tobandi tokeka mbamo na Apocalypse toke na Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9 otangeli biso
12 verset 7. Verset 7. Total na kombo Yesu. Et il y eut guerre dans le cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui réduit, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Nalingi bana nzambe ba comprendre. Eloko nini oyo ba benganelaki diable na likolo. Ezali un pour orgueil. Alingaki ba ange nyonso lokola ba pesaki un tiers ya ba ange babanda ko betele mbonda ba kumisa e basela ke jardin d'Eden nae. C'est quoi alingaki ba ange nyonso ba kumisa kae ba ange nyonso pe bando kumisa e égalité donc ndenge moko na nzambe. Alors n'orgueil wana yango ba bengana ke so comportement na utaki nango likolo. Ya comportement na yango ndai ko sala nini ko kita nango na se. Alors akomi ko détruire nango bana na nzambe na ba comportement na ye. Ozomona. Alors diable a se comportaka na makambo ebele o bana nzambe bazolanda bazosala. Ozolanda diable aza kwa mvute bango basala ngo po basala nini bakabwana na nzambe. Omoni na orgueil na bisala sala ozomona na masanga na ekobo na nini nasala eloko mopuna bima danger mais wape évangile ya nzambe problème ya linde nzamba tindi biso na elanga na e pona kosala évangile omoni oyo wana na kobenga ngo ezalaki concert mais ezalaki campagne d'évangélisation mobimba siko campagne d'évangélisation ngo ba évangéliser contre pour nani nde motuna na ngesike yali ozomona puisque zaki campagne d'évangélisation mobimba batu baye belé wana fallait quoi prêcher bango la bonne nouvelle ata musique ekobeta mais quoi prêcher batu wana la bonne nouvelle ba bongo la motema ozomona fallait pas kosala ke batu wana quoi prêcher bango la bonne nouvelle te babanda komona ba coutir ya ba liminatir na banzoto ozomona bien sûr que bilamba nezaki ya pembe po ba liminatir balata kande bilamba mwendo mais wana confusion mokende batindelinga ba image fonga na laki na ngata na kilibanda mboka na yo mona ba image batindelinga coutir ya ba liminatir puisque moni diable pas chanza ba position na yazaka na position mokote ozomona mais koyeba vie ya ndeko wana kazabwa zabwa tuka na yebi vie na ete ngana moni nde ba image o batindelinga en tant que ancien sataniste coutir wana eza ya bato ya liminatir donc ya bato ya pharmaçonnerie mais balata kango na bilamba ya mwindu be fe wana basala kango na butu tang basala ka entrepôt na cérémonie tokoluka même ba image yango ya bataliminatir tokopesa yo comme ça kotiela bana na nzambe na émission yo o se comparer na ba question yo tuni o yo tuni po yo muto tuni question na répondre mama Lydia Kalume nda tinde nga ba image puisque na ke intérêt kolanda ngote donc eloko na oloba yango voilà pasteur Vasco bana nzambe ils ont organisé campagne d'évangélisation ceux qui vraiment bana nzambe ba ko soutenir pe campagne oyo témoignage oyo passé na ba terrain ya mine potinto bana na terrain ya lemba wana monta ba osenga biso na terrain wana oyo to pesa $1000 na terrain GD wana donc autorisation na location ya terrain wana pendant 5 jours basengi $1000 est-ce que na mwana na nzambe moko to ki ko toucher o ki ko toucha me na cœur na ye apesa $1000 to pesa mbongo ya terrain wana na autorisation makamnyoso pour être évangile nzambe elekana wana. Merci papa Vasco tozo kende poto chiti na biso na makambo ya concert mais papa Vasco ngana landi le pasteur Moïse Mbi avait dit c'est le concert du peuple donc voilà il y a le baki eza concert du peuple batunso abi mais pourquoi basala nzamba ko bangi ba comme ça en campagne d'évangélisation wana eza concert est-ce que
na concert ils étaient obligés à teya ne frère nous sommes sur Roger Zoloba il faut teya il faut qu'il teya ba attendre est-ce que na on est qui concert mais ça campagne d'évangélisation nga publicité za Yesu Kristo ya nango publicité otanga bato te na répondre na ba question na yo frère wana za pasteur aza pasteur eza ndenge moko ngande na za boye na pasteur na kalita pasteur na kati fait pako nzambe malamu tangu napesaka ba témoignage na kopesaka témoignage makamna sana monde à ténèbres mais pourquoi témoignage nanga na kotsaka ngo na prédication c'est parce que bana na nzambe bana posa ya koyoka nini ya koyoka témoignage on a pas ba comprendre ndenge diable azokanga mais il faut que prêcher bango pe la bonne nouvelle pour quelque part liloba na nzambe ndezali arme ozolongola batna masumu vous comprenez. Il faut la prêcher la parole de Dieu. Tant que moni que awa danger ali ba okilo bananzambe pesi bango pe makase. Tant ba ko sambela Yesu Kristo zali nzamba ko kitakati na bango. Omoni batu baye bakate. Koyemba eza prière. Soki Jericho e bukanaki pona koyemba. Pona ko sambela te. Bana nzambe sengeli ba yebake soki bana nzambe bazoyemba makasi tangu bakokota na prière koyemba na prière eningisaka kita bokonzi na nzambe nzamba kitaka na koyemba yango moni na Jericho koyembe kitisaki nzamba tamboli likola ba immeuble na bango ba immeuble nyonso finani pour lokolo nzambe ekofina mokili mobimba elimo siango lokolo moko kaka mokumbeli mwe na moda ténèbres limwe kana lokolo na ye omoni nzamba kitaka na koyemba eza prière siko prière ezali munition il faut ezala accompagner na arme ezali nini arme ezali prédication ozomona donc eza lokola mutu asambeli mayoki loba na nzambe te yango moni biso même une intercession tant que vous allez intercéder na ba intercesseur okomona tokotaka na ba verset biblique donc intercession toujours sambela ezoleka directement na prédication donc intercession eza mélanger na prédication na koyemba na kati ozomona donc tant que tozobondela c'est pour ça que tozoloba nzamba lobi na biso na Jean chapitre 14 verset 13 à 14 nyonso tokosenga na kombo na ekopesa mela biso déjà to memi bana na nzambe na prédication to bango na kondima ke ndenge tosenga na nzela mabondeli nde tosenga na nzela koyemba yeba ke nyonso epesa mela biso ozomona okoti na bana na nzambe olobi na ba memi bango na verset biblique na Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nzamba lobi na biso mokolo wana na ngomba Golgotha Yesu Kristo azanzamba sopaki makila na ye efasaki bordonnance nyonso ba condamnation na biso donc prédication wana tant mutu azozwango na kobondela directement azotelemana na prière ozomona azotelemana na prière ebike ata signature ni na vie nanga pona kolela nanga pona kozanga mabala pona kozanga kobota pona kozanga musala pona santé malade eza na mutu moko efasaki ba signature pona nga akoza makila na ye moni mutu otelema mbala moko ki parole de Dieu azobondela yango moni eloko nso tokosala eza la concert yali ya musique il faut prédication ezala sans prédication puisque eloko diable abangaka ezaka ka liloba na nzambe nde bangisaka diable ozomona po diable alingaka te bana nzambe bayoka liloba na nzambe omoni tant tozaki na monde à ténèbres tolobango na ba monsieur uti koleka diable apesaki biso 10 commandements na 10 commandements na ye alobi ke bo envoûter bato baleka na kotanga mingi ba journal ya ba Romeo baleka na kotanga mingi ozomona ba journal ya ba romantique wana batanga babeta ba kicker ba jeu d'hasard batala TV mingi ozolanda
badame baje de 6 banini bomema bango na distraction wana po bakoka kotanga Bible te puisque liloba na Nzambe yango nde ezali arme eza kolongola ba Kristo na mitambo na ngai diable mitambo ya diable ezani eza masumu donc place o lilobe zate place wana Yesu Kristo pas zate o na moni eza mission biblique to sala ba comprendre que tu continuer l'émission biblique tu ozonga témoignage place oyo liloba na Nzambe zate place wana Yesu Kristo azate puisque Bible lobi na biso na mokanda na Jean fongola Jean wana Jean chapitre 1 Jean chapitre 1. Obandi? Non, pas encore. Jean chapitre 1, Obandi verset 1. Ok. Ok. Jean chapitre 1, verset 1, Bible Biboye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ah, sukawana. Bible lobi na biso. To sengeli toyebake ne bandeli ya mokili ezalaki liloba. Pe liloba wana ezalaki Nzambe. Pe liloba wana ezalaki bomoi. Liloba yango ezalaki pe lumière. Lumière yango ekotaki na molili. Pe molili asalaki nini ekimaki. Donc esika oyo liloba na Nzambe zali. Esika wana molili ekimaki tremblaka. Eloko nyonso kosala esengeleza na liloba na Nzambe. Tomona quand même ba musiciens religieux belé. Religieux belé. Bazana ba concert bazobeta, mais na ba concert wana moni bazoteya pe. Tomona kape ba musicien belé asali album na album wana na ba verset biblique na kati azote ya pe. Ozomona. Donc ba musicien wana baza conduire na Saint-Esprit. So komoni déjà musicien, wazo sala ba album azoyemba banzembo. Banzembo wana azoyemba ngo vague. Liloba na Nzambe za na kati te, yebaki Yesu Kristo pa na kati te. Mais so komoni musicien zoyemba banzembo Nzambe, même asala album na kati ya banzembo wana ba verset biblique ezo pesama. Ezana musicien moko lelo na yebite soka pengwa, mais ne bandela zalaki azoyemba banzembo azo pesa pe ba verset biblique. Donc verset biblique kwa nezo compagnie nzembo, po nzembo eza prière. Koyemba eza prière. Siko koyemba moso lelo ba musicien religieux ba komi koyemba. Ba maloba mususu bazotia na kati. Donc bana na Nzambe sengeli ba comprendre. Ezene ba musiciens religieux o bazoyemba bazodore Nzambe na biso kombo na Yesu Kristo. Eza pe na ba musiciens mususu ya mokili o bazoye ya religieux o bazoyemba baza ko adorer diable na banzembo na bango bazoyemba. Ozo comprendre? Puisque diable pas ali Nzambe ya bato masumu. Poete Bible lobi na biso na mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Moto asali masumu azali mwana ya Satana. Poete Satana yenda salaki masumu ute bandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo yaki ko détruire ba œuvre ya nani ya diable. Ozo comprendre? Donc banzembo ebele ozomona religieux bana Nzambe bazolanda. Ebele baza ko adorer Nzambe. O baza ko adorer Nzambe. Oko comprendre na kati ya banzembo wana ba verset biblique yali. Nzambe atininga na fungolo misu. Azoyembela Nzambe mena kati ya banzembo wana ba verset biblique ezobima. Donc c'est-à-dire accompagner prière ya koyemba wana na Yesu Kristo na nzela liloba. Poete Yesu Kristo ndaza liloba. Donc esika oyo bate nyonso basangani. Gloire ezaka kaya mutu moko eza ya Yesu Kristo. Gloire eza ya mutu mokili te. Poete biso nyonso na kati na mokili oyo toza baleki. Mais mutu akotikalaka koleka taza éternellement ezaka ka Yesu Kristo. Yende mutu apesaka bomoi ezala na batu oyo bakufi. Oso comprendre? Donc sans parole de Dieu
Yesu Kristo wana kati ya likambo wana te. Siko nani ana kati ya likambo wana? Nani apesi condition ke biso tozo sala yo mais liloba na Nzambe te ya mate wana. Vous comprenez? C'est plan spirituel to mone belé to yebe belé. Vous comprenez? Oyo Nzamba tinda kibiso ambassadeur na kati ya monde ténèbres pour te découvrir. Donc, et à la concert, et à la prière intercession, et à la sika mokoboy, il faut liloba na Nzamba. Même écoute tu batba ça la mariage. Ba bengi pasteur pour ya ko sambela kanga mariage wana. Akokotisa liloba na Nzambe na kati ya mariage wana. Pour être mariage wana ezala accomplir. Concert. Koyembela Nzambe. Kosalela Nzambe album. Koyembela Nzambe ba verset biblique koyembe zali. Question ça que pasteur. Ce qui réellement que nous on a vu soit dans bakisi comme les gens le disent entre parenthèses pour tout le monde Nzambe beli ba sali ba analyse. Mais comment est-ce que tout le monde peut passer dans Nzambe msusu na likolo podium ba yembi na ye peut passer dans Nzambe bela Congo nini bazo kokate en fait ko détecter parce que tout le monde n'a pas bien ça ba te bien église bazo ya ba terre ba pasteur. Mais comment est-ce que lumière en haut et ko benga ténèbres te ceux qui ils maramba solo ba analyse ba ça. Ok, ngana koyebisa bato moni Yesu lobi na ba mama ya Israël alobi bolela po na ngate bolela po na bana na bino. Et bana na Nzambe batala liboso ba bongola mitema na bango puisque mukolo ya jugement mutu na muta koleka kosamba na ndenge na ye to jugete puisque toza na nguya ya ko juger mutu te. Mais loko na koloba boye Bible lobi na biso na mokanda na Romains chapitre 3 verset 23 tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Esika lisumu ezali esika wana molimo mo santo ya kate. Doeli koloba ndenge ngai Vasco na zwangulu Nzambe akangolinga alongolinga na libulu a ténèbres nazalaki mokufi balimba kotsanga na moga zonsinga na pema nakende ko mekotisa esika masumu po Nzambe wana akozala kati nanga kosala kati nanga jamais. Ozomona jamais Nzambe wana akozala kati nanga te yango moni donc place wa babengi yango concert du peuple ndengo ute koloba awa ezalaki campagne d'évangélisation te or kende kwazali pasteur mosali ya Nzambe pe ba pasteur bayaki esika nyonso oyo ezala concert à musique ya Nzambe za nini liloba na Nzambe fo ezala na kati puisque na population oyo tangi wana bakotaki na kati ya concert wana est-ce que population wana bayambise bango Yesu Kristo bon elle fait ka batu oyo asimbami atoma bo likolo batu azaki belé simbami or que ngolu bapesaka yango na moto nyonso pongolo epesa yango moto nyonso eloko malamu oyo ke kosalama koyebisa bana na Nzambe bosimba motema na bino omemi bana Nzambe na prière repentance puisque c'est parce que bana na Nzambe belé na tangu wana misusu pe na butu wana bakendaki bakufaki misusu pe balobi nango bakufaki or que parfois ngolu na bango ezalaki bana bo ba pécheur bayaki nini concert wana ngolu na bango yaki ba yamba Yesu Kristo occasion ezalaki yango ba yamba Yesu Kristo na bomo ina bango mais bino basali na Nzambe boye wana botikali ko yambisa bana Nzambe ata Yesu Kristo te po eloko moto ya yango wana ta bote ya kite po Yesu Kristo wana liloba donc botaki Yesu Kristo na kati ya makambo wana te siko liepe boyambisa batu Yesu Kristo na mitema na bango po ba nanu bayamba te na fulu wana bayamba Yesu Kristo babongola mitema ba bakoboya etali bango me ba bakoyamba bayamba babongola mitema bosaleli yango te yebisange sikani ni botaki Yesu Kristo na makambo wana vous comprenez or kezala ko occasion bon il faut comprendre que zaki nango pe campagne te ezalaki concert du peuple ndenge yo uti koloba awa concert du peuple puisque ba ezalaki ofele omoni ok batu bakoki ko batu babika kaka na koyemba
yango moni Jericho ekoyaki na koyemba or que ngolu na nzambe basomba ngo na mbongo te ezalaka yo fele omoni ezalaka fele donc tango ekomi déjà esika ya mbongo ezali susu campagne d'évangélisation te ezane ngolobi que ezalaki concert du peuple puisque on lobby mais muto akoki kote quand même lupango na pour na campagne d'évangélisation nga na ça l'appel na bandeko wa pour na ko soutenir évangile en Nzambe et bandeko o ya la bonne nouvelle o ba soutenir évangile ya Nzambe bakoki na no 4 te na campagne auto sala na koloba de 3 personnes na tanga pe bakombo na bango te Nzambe ndayebi bango banda to bandi kopesa annonce na yo to somba ba instrument to salabwe bato esi ba soutenir bakomi 4 te mais ngamoko na bolingo na Nzambe oyo Nzambe azopesa nga yango pe nazobunda nazotango en épreuve nazo somba bampilo moni atosomba biloko to bandi ko somba biloko ebele puisque to pusiti l'aider pour biloko ekokaki te po to sambela pe po na campagne yango lisu makasi po nazaki nazaki na libanda omoni donc muto akokote quand même lupango ne po na évangile en Nzambe puisque to botamaki to yaki na sena mokili o muto yaki na mbongo azaki te Nzambe ne mutapesi mbongo ozomona siko poto tia mbongo wana ne prêt po Nzambe alobi na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 alobi nini muto akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo mais muto akoluka kobungisa bomo ine po na Yesu Kristo asuki wana tabakisi po na bonne nouvelle des évangiles évangile Nzambe zo fele mais évangile so tutaka po na pema o Nzamba pesio po na koluka ko gagner bazami okoki pe koteka lupangu na yo oyo vandi osolanda oluwe pe stade po bana na Nzambe baya bakoto fele babongola mitema na bango po na Nzambe kosala yango est-ce que lelo soki to perdre bomo ina biso to kena bambongo yango nani so mona kufa kena na bozu nani azate donc ozomona ke non ezaki concert du peuple ezaki na ba producteur ndengo uti koloba bon donc ezalaki nango po na Nzambe te omoni ezalaki po na Nzambe po soki ezalaki po na Nzambe même basali na Nzambe o bayaki fallait bayambisa batu Yesu Kristo basaleli yango te fallait ba quand même ba prêcher po ndeko zaki concentré na concert omoni na musique mais ba o ba invita ki falaki bate ata mo 5 minutes bana Nzambe ba okaloba na Nzambe na suka ba yambisi batu Yesu Kristo batu babima na Yesu Kristo mais salamité bon koyemba pe eza ko sambela donc nde bayembaki basambelaki donc eloko malamu tokoyesa bana na Nzambe campagne d'évangélisation eza l'aider basengi biso na terrain wana $1000 na location ya terrain tozana posa mwana na Nzambe kaka moko aloué terrain wana mwana na Nzambe moko olanda message oyo loué terrain wana Bible lobi na moto te loba na Nzambe na moto wa soutenir loba na Nzambe basali musala moko na misu na Nzambe Nzamba kotika yote soka limbisi masumu moto wana akolimbisa pe multitude ya masumu na yo bo soutenir tozana posa $1000 à partir lundi mardi tokendo pesa na terrain wana toana posa bana na Nzambe bo soutenir to bakisa bampli toko mata na 6-7 ampli toana posa tozana na babafle belé to comme d'un nombre babafle belé mais toana posa tozata na 15 bafle ezale belé po o ekozwa en panne o mususu continuer to lapaki nda epa na Nzambe toko loué eloko moko te nyonso toko somba yango kosomba po ete Nzambe aza na bana ebele o aza na posa traité baka difficile na bango maza na posa bakota na musala na ye basalela ye po ete alobi na Exode chapitre 23 verset 25 soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino bien aimé Nzambe ana posa na mwana ne moko asombela ye bafle
ana posa mwana moko asombela ye mixer, ana posa mwana na ye moko asombele ampli, ana posa mwana na ye moko asombele bakiti, mutu moko akobima lobi na osombela nzambe 100 kiti, musu pa lobi na osomba 500 kiti. Na yebi ke campagne d'évangélisation bato baka koyoka ba secret ya diable po ba yamba Yesu Kristo ba bongola mitema na bango ba yake belé. Bomona ki campagne musu tsele no bestre wana to saki bato ba yake belé. To loué ba kiti c'était bien aimé. To yoki sa soni satana soni. Mais to tombola kombo na Yesu Kristo na nzela na misala. To soutenir les deux campagnes ezobanda. Olandi émission oyo, Olandi maloba oyo ya nzambe, soutenir évangile en nzambe, nzamba kotika yote. Nzamba tika kabato oyo basale la kaete, abunde la kabato basale la kae. Esiko zali osimbi motema na yo na sambeli. Kolo Yesu Kristo, toyaki na tongwa lelo papa, toyaki koluka yo po tozali nzambe oyo tretaka baka difficile. Tala bana na yo batondi na baka difficile, batondi na maladi, batondi na célibat, ba mari de nuit, femme de nuit, ezonyokola bango butu mobimba. Papa, bakangami na sterilité akozanga kobota. Maboko na bango ekauki, nzambe ya baka difficile toteyo ne preuve. Mwana no nyonso akolanda prédication oyo. Tika ete baka difficile na ye nyonso o traité yango na kombo na Yesu Kristo. Bazwa kimia o nyonso za malade tungisaka bango pe mabota na bango etika bango. Papa, kimia eutake pai na yo, esengo eutake pai na yo, po yo tuti tolo. Orobi mbongo ezali ya yo, or ezali ya yo, libale ezali ya yo, bana bazali ya yo. Tika ete ba porte ya sika efongwa maliboso na bango. Oye nyokola ki bango lobi lelo ezala témoignage. Batelema pona kotato la monene na yo. Na kombo na Yesu Kristo to sengi nguya molimo mosanto. Akita na kati na libondeli oyo. Asala musala. Azala na biso pe bana na yo nyonso bakolanda biso. Nguya molimo mosanto azwa contrôle. Nguya molimo mosanto akitaka na moto akita na moto. Oyo nyonso ezali ba mitambo ya monguna satana tsaki ezika na kombo na Yesu Kristo tozala protéger na makila na yo. Merci Seigneur Jésus Christ. Ya muketo sengi tozana kondimo yoki poko kiseli biso. Ya mingi etikali ko baksela biso akoleka. Po ete yo zali nzambe oyo pesaka pe mo pesaka pe bomoi. Merci mo santo na isalele. Merci mo peto na bapeto. Merci nzambe alola to bondeli na kondima tolobi. Amen. Amen. Na pesi bana na nzambe nyonso mbote o balandaka biso ya la bonne nouvelle natanga kombo natanga te nzamba pambola bino tokutane na 21e partie ya témoignage tozoya kosala. Merci. Voilà, un grand merci à vous tous. Au micro, c'était Dieu de Diasso qui a réussi pour vous. Le pasteur Vasco, nous vous disons déjà au revoir. Bravo à l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, et bonne chance à pasteur Maï Kalamay pour son concert le 27 juillet. On est ensemble. Bye bye.